Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout. Maman nangaye, oh yango yo eh. Ende opesaka kimia Yahweh. Ende opesaka esengo Yahweh. Ende opesaka bomoi masia Yahweh. Ende opesaka elonga Yahweh. Tala libota na ngai ezangi kimia Tala baboti na ngai bazomona pasio Tala bomoi na ngai mona mikakatano na ngai. Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu peux me déranger comme ça le matin? Hein? Oh, nous tous à m'embosser là, au moins si j'aime soucier à quoi aborder, tu veux toujours aborder des choses au que ça va énerver. Pourquoi? Mais pour la macam sousou, vous avez énervé. Quand j'ai dit je ne suis pas encore prêt. Bien. Boutou mobimba tozala ki bien penza. Na ndenge oyo penda omibimisa ki ba puissance na yo. Boutou mobimba. Na yeba ke na tongo er na ko loba na o makambo yo. O mari oko douter kututé. To solango bien. Mais ndengo baluki mbala moko. O côté cet esprit mususu. Té. En tout cas, Gabi, je pense qu'on doit être assez grand quand même. Nous devons comprendre des choses facilement. Maman, Koboko, la moi c'est la facilité. Koboko, la moi c'est la facilité. Kokasate que nous yakaboy na ko soulager na moi long mot oyebwe la personne quelque chose, c'est-à-dire que je suis en mesure ya Koboko la yo et 30 jours il y a moi. mais sur Hein? na ya 360 jours il y a mais na ya chaque jour opesa nga mbongo chaque jour. Oh. Mais nani na revoir na kata ndako na yo mbongo zo pesa nga na kolia yango pesa to bazolia ndako problème ni yo zo mona. Je ne suis problème dans que je ne suis pas encore prêt. Il faut que na me sentir prêt. Il faut que na se sentir que je deviens maintenant capable ya kozoyo en charge pour tout et en tout. Dans un bon bala terre. Oui. You can see $10 000 boy dans un Gabi. C'est quoi ça? Tu veux que na lo na langue. Na ba no nini. Je t'aime, oui, je t'aime. Mais je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas en mesure à cause en charge. Pour la garder pendant là. Maman, les balles, c'est dans ce montant-là, dans des $10 000. Mais il faut y en avoir. Na ina vandi na ngam koto zoka mboka ba mariage. Naza nangote. To balani na biso sali mariage. Naza nangote Gabi. Mais c'est là mkono ngozoka no balaka yo. Na boite. Na yebi yote. Oh. Za mbongo te. Na yebiti. Obosani. Sikoyo so likoko mona kombia po bala. Za mbongo te.
Dans ma boque, yo mona ngana mona mbongo donc ce que Gabi me konsu na mona obima bwe. Na ti mbongo bat na ndako kelango. Nyusu za mbongo na ngaite. Fou bango. Tina niveau. Ti za mbongo na ngati. Et ça na batu bena ngai ba fana zo la bango dollar. Okomona maboke ya meza mbongo na ngati. Opesa mbongo bomba na bombe na kati ndako na yo. Na yiba ka ngote. Oh zo bana na yango. Ne pas bando ka plenga ke za na mbongo. Ozo vie wana omona kana. Yanga ite pardon. Komekate. Non se retrouver kuna na selema. Komekate na édition. Mais so pour ça nike. Moi c'était moi na te. Oza mukoni oyo oza na moi sipe mukoni oza na mwana. Je pense que oze ko bala ko tshamo sina ndako emsumba surprise msusu moi si mso yakana ba chasse na ye nzamba fungoli ba makambo. Yo ko zela tshimo ko nini oyo yo bala. O mkoma na combien pe ozo mwana. Gabi ngam na lukambo. Oh, Ngam na ebi budget nanga. Ngam baby phone nanga. Nazana planning na ngai nyonso ya vie. Na ebi ke na tamboyer et ko arriver que ça va me permettre ya osai loko boyer. Na ebi ke na tamboyer et ko permettre ngana sala eloko oyo. Tout est planifié et bien planifié alors. Koningo compliqué ngaite. Ko sensana makambo la va vite parce que na sala eloko fait na sala 2025, na sala en 2020 et puis là nous regretter pourquoi na sala mabe. Non. Je veux faire chaque chose à son temps pour que ce na salon na la regret tenebake na salon au moment opportun et na possibilité oyo na budget oyo zaki voter pour na loko wa na Gabi. Je pense que j'ai dit. Tu peux pas beaucoup baisser dans la journée brité. Mamae Yesue kumamba oh kumamae mwana na nsambe kumama ayaya kumamae Yesue kumama oh kumamae dans l'église, moi ton pasteur, je l'apprécie. Ça, je ne te flatte pas. Et puis tu le sais. Pélé, avant de commencer peut-être cette conversation, je t'avais dit, j'ai imploré la grâce de Dieu. Parce que dans la Babylone, comme sous Nzambe, atali sakana biso ba papa na bino dans la prière. Oh, bino bana tozo kamba boye bakate. Na élévation nyonso Nzambe atiaka na moto, asengaka na moto bato bazala aux alentours na ye. Si ce n'est pas ta famille, ndo yokaka na bato mosusu bakoli mingi balobaka, j'ai mes amis de l'école, mes amis des universités, mes amis les sikai boye, sikai pai boye. Mais ce qui est mieux dans la vie, et ce qui est aussi recommandé bibliquement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est cette parole que j'aimerais partager na yo lelo pele nanga. Moto na vie tango ba responsabilité mati. Bo moto na ezokola. Esenga kazala na aide moko semblable. Oyo akoki kosungana na ye na makanisi. Mais j'ai l'impression c'est comme si na moto na yo okanisaka makambo wana te. Excusez-moi, peut-être ça c'est votre vie privée, mais étant ton père spirituel, j'aimerais aussi avoir quelque chose à partager là-dessus. Non pour gérer vos sentiments, mais pour na kotalisa yo kozwa molongani et kozala pe malamu mingi et kosunga yo pe na mingi na vie na yo. Pasteur. Chose bizarre dans la vie des gens, quand on est sérieux, autant que sa vie on a les mêmes, mais il y a toujours quelque chose à qui échappe à Rabisso. Ça me manque. Moi, personnellement, à mon nom, c'est posé des questions intérieures. Et il y a quoi en fait? Il y a quoi juste le problème? J'ai une sœur. J'ai commencé à demander la main de la fille. Il y a cela 2 ans et demi. Ça, c'est une bonne chose. Mais pasteur, attends. La fille en question, c'est un modèle. Il y a moi si on a annoncé que la vanda pour toute ma vie. C'est un problème. Je respire son odeur ici à la maison. Des fois, on a la rabouille. C'est comme si place yo vandi à zan sur la naï. Mais quand je vois la fille face à face, je le parle, je l'exprime, mes sentiments, elle n'est pas là. Mon fils, Oui, elle est dans la vie des gens,
difficulté ezalaka te na kolinga. Difficulté vandaka na choix. Et c'est là que même c'est biblique. Pourtant moto a sali choix ya malamo. Même Dieu là. Mais pasteur, lorsqu'on parle de choix, c'est comme Moutabimi, il y a un magasin, il y a chaussures, il y a rouge, il y a vert, il y a jaune, mais il y a un nimi, il y a jaune. Et ça choix, c'est le goût. Mais non, papa, ça attends. c'est surtout. Attends. Ça c'est son goût. Tu sais, le goût et la couleur, ça se discute pas. Voilà. Le choix de la personne, et ça, oh, il y a lingi. Donc, on a une des nazaboui. Attends, la matina kiti. Attends, pour sambeli, mon lit m'appelait Bimi Libanda, et je me monsieur côté na place, Gabriel. Là, ce n'est pas mal, papa. Je ne je ne contredis pas ce que vous dites. Gabriel. Non, je ne contredis pas ce que vous dites. Mais souci nanga na lobeli choix pourquoi? Aussi nanga pas. Na lobeli prier, lobeli choix pourquoi? Tokende to pona ye fi wana, ser wana. Yuta mususu osola na ye po muteme zo kokali susu te. Est-ce que tu peux se calmer d'abord? Ouais, c'est kirizana, pasteur. Calme-toi. Yesue kumamba o kumama e mwana na nzambe kumama ayaya kumama e Gabriel Gabi Mena so benga yo so ndima ngai te bona nakanga te pona ni yebisama naza bongo manga ke pa mariti Omahowa. Kako yo kendaka ozomaka maboko pamba. Hein? Gabriel yala mukolo ko mama. Yala mukolo na boti bino mingi te na boti kaka yo moko. Yo ndo kukosalisa ngata na ajo na komina. Mwana nga na yebisa bombala na mbala. Gabriel. Tozo zonga simate tozo kene liboso. Mobali wana ovali ne mbula boni. Likamba ko bala na yo kaka te ata masanga de kazi apamba ta kazi moko mama ye na ye officiellement ko mibimisa eloko moko tasalaka Joana nukiti vanda na yebiso vi ndenge yalaka po na yebisa ko mbala na banana bazo ekotaka yo kaka te mais vimisela nga matamu ato vimisi matamu na zama na yo na banda kana ovanda ka wa 9 mona libi ato vimisi matamba lelo Léa toza subani kiti Léa toza son temps oyo tiki tondo kolata ba kilote photos et là le 2 juillet papa sombeli biso kilote parce que une classe toza son temps na dit toza son temps tes aki que non tu te réveilles le matin ben pour ceux qui n'ont faut que tu la douche on te lave et puis au bimi toza son temps na dit Yo mari. Laisse-moi parler. Oyo nazo pesa yo eza ba leçon ya vie. Ba leçon de mokali ya vie maman. Chacun portera ses propres charges. Mamie, lianga na aidé trop la vie. Na aidé yo, na sungi trop. Eza ba devoir na ngate, ce ne sont pas mes obligations. Je le faisais par amour. Yo mari, eza ba devoir na uti yaya. Eza ba devoir na ngate. Ce n'est que le parent bazana ba devoir ya ko remplir et pas ya bana. Yaya tozana ba parent yo ndo za responsable na biso yaya. Yo siko na comment et comment devoir na comment? Parce que bato fait ça devoir na bon ba kufa. Mais vous yaya. Nazo oui, nazo sala oyanga na ko sala. Nazo Nazo sala yango par amour. Je ne suis pas obligé. Gabriel za ba charge na ngai. Il faut qu'on soit responsable de la vie. Il faut qu'on se prenne en charge. Tu ne peux pas continuer à te dépendre et pas en gagne. Pourquoi? Nazaka mama yo bona memaka yo na libuna 9 mois so na ngaki o bota matene na fina yo okufa oleki ngamba yele te hein mobali abali yo na nute yo pataka na kekola 2 jours 3 jours asasilisi yo posa elengi ya mwasi nyonso asilisi yongo tata na bino atikanga ngai yao na tikali neloko moko tengai moko mwasi makasi na se debloya na kisangani oyo le wana singa mwambe kisangani singa mwambe yo yokakanga na salaka kinumba na kangami na nga kaka ngabe na vani na ngai omona nga kaka mobali moko le gayaka na lakisanga mwana le kolobi mama na ningi na nga makama mibali te na vana na ngai te pani yo ni ko respecter ngai te na zolo bana maintes fois bala kisangani oyo
batuba eloba bato akisasa oyo balingi kolakisa biso tuba semaka baze belawa oyo bakotonga ngai tala mwana ya ngani ya papa sasa akenda kala tala ndenge akoma boye abalaka te yo olingi batonga biso komba tata na yo ekende ebunga kaka boye oleba loba tala azwi mobali mpe abali nazoluka ata mobali mbongo te meme oyo ya kovandisa yo oyo mpo yo osungaka nga ata na moke oyo kozwa non ozwa baresponsabilité no ameno mama yo kasi nayebi teke na age no bozongi fiancé ozala basheri soko oye ande ozongi mwana moke mais soko obimi epa na nga oke kuna basheri na yo bazali osala yango te par respect certes nde sikoyo nga na kobala te mpona kondi kosungaka yo yo moko oki koesede omiede yo moko te na occasion nini nasalaka eloko te natekaka te na depriaka eloko te yasalani osi omonanga oya na ntongo na yebi soki nake mosala ya leta nasala mosala leta te oyebi combien de jeunes ya age nanga mpe bakose prendre en charge te me nga na ntongo nazwaka courage navandi na place na changeaka mbongo na nga wana be alesi comprendre sans sa responsabilité naza nango sans ya vie naza nango bafi mpe ya age no basalama mobele te ake mpe na beti boye asombi mwa biloko ya mikemike mapapa aya déficit kuna na libala oyebake mama ayali mwana na ngai omaka abali yo te nini te kolala 3 jours kozonga o maboko pamba nasombela olipa nasombela elo mwana na nga boye te yoka soko solati babilama na yo ya kobimela omwana shako yewa nazoleka ezalaka te mama omaka kosila akobalaka yo te omoni mobali soko komi ntongo ayoki oke kuna olali posala libala esili mais soki omikangi olobi te avant nga nakoma epa na yo silisa makambo soki yo oyebisaka ata te ya kobalanga mama obalanga kaka ombaka simbaka mbongo apesa nga mwa mike na nga kabelaka ngai so na ye ane nakuta yo moko sosombela nga dalipa na ntongo elingi koma sikoyo lokwani omaka apesa nge eloko te mama apesaka ngai yo moko tosombelaka nga deja kolata na yo kaka nini namonaka akobalanga kaka simbaka mbongo akobalanga kaka meme kolo nini akobalanga kaka ngole eza koleka mwasi tozalaka flair nga mama na yo naza kotekateka nakisangane na nayebaka ngai te mwasi kitoko metala lelo naza lisusu na kitoko wana ngai kaka te est-ce qu'on a forcé ye mama yo moko kasi kende oyebise kasi nayebisa yo ya kobala mwana nalobaka te olobaka nalobaka te moka singa na osala bakalkile kasi kanga bakolo kasi lokolo lobaka okangi sizo okende kuna te kopesa yango te soki lo ezopesa yango azomona ntina ya kobala oyo eza te nakange epola epola nini mobali mosusu mama oza nano kitoko luka mobali mbongo tiela baplante oleya eza mbongo moke baplante osi oza motu nde eza boye soki eza moins cher c'est dans les $150 soki $150 dios arrivé ya kovanda so na motu ezotambola biloko na base ya mapa yebisa ngai motu mosu akoya mono oza ndoki mama soki batali ketch oyo oyo tina makolo na yo pas moins de $50 sac oyo pas moins de $50 so sanction se tue dans les $300 eza fond mobimba mama mapa oyo kokabelaka mapa tuna fond omoni tala mapa ebe na kati mais tuna fond moins de $20 donne ezani bureau ozela bureau yeba na kolemba pe un jour avant que ozala déçu avant qu'il na décevoir yo nazo préparé déjà un jour tu viendras ici yaya na biso ki naza nango te oki otonga mais yeba ki na moto na oki kolemba mizelaka déjà ba responsabilité non amen un jour ekoki na te merci eliki na moto okufa te yaya pardon nalobi kokufa kasi rindo biki eliki na moto eliki na calcul la poche moto nde personnellement mpona nini orejetaka ngai gabriel nayebisi yo ngai nalala te so na raisonne yo te et je continue toujours à insister tabipesa loboko no pardon oza mwasi oyo aza idéal mpona ngai nayebisa ko déjà ke nde naza boye moi je craque pour toi tu es idéal pour moi yebisa nakomi na handicap de mots
oyo esali kombe tozokende ata ba 2 ans te ke ngai nalandaka yo kaka. naza na motu nanga na vivaka na ye Gabi. naza na motu na vivaka na ye nasi nayebisa yo mponi olinga bakosa bino papa non toboyani te ata 2 ans non toboyani te Gabi. Gabi sala nde nini boti otambola komonaka basi te Gabi okasi basi nyonso bande moko yo sikoyo yo nde ozanga olingaki ozovivre na fille moko ale motu moko ayaya botola oyo osepela Gabi bala kasi so bobalani nde na otika peut-être mpo ngai nayebi te naoforce te mais eza nde motema na ngai nga moko nakootika mais motema na ngai nde nga te so mpo na ngai mona kootika 2 ans mpe na motu nakootika mais motema eza makasi c'est solide c'est plus que moi nazo ressenti force wana c'est toi nazwi bafoto natie na baportable na nga je vis et moi c'est Gabriel pardon yokelanga mwa pele boni buzoba boli ona bobolingo moko leta ozalaka kala osoki osomoni motu ye wana kaka non lelo eza bongo te nzongo na ngai ngai na oforce na tio ndeni ozomona mwana mobali nakokende mosala nazongi na otelema banda natelemaki awa banda 7h nayebeke ngai oleka bome 7h oleki te 8h30 oleka atan so osombi mapa nayebake no ba 9h30 so otindi mwana tezalaka yo Gabi okolanda nga na hôpital Gabi ezalika mabolo te ezalika motema nga nayebi pete so osali nga zakala nga tosali nga nini nazo comprendre te Gabi yo siko ozomona pasi oyo nga nazomona ozotala ta molai na nga te mais nga mpe nao comprendre te Gabi nayebi pete so otyenga wapi na kati ya konga mokuruta panzi so mpe na kati ya malemba so mpe na konga ntiesa moi je comprends pas nakokoma mpe zoba likolo na oboye te eza nini yango baka mpe molai ya moninga molai ya bolingo na ngai eza molai mpe ya tai na ngai motu na mokili ngai nayebi bagarso na mokili bagarso mosusu kutu bazoluka ata mwasi oyo akolinga mpenza alingi abali ye bafandi ndako moko misusu kutu baza abali nde nano mwasi te me bavandi na bango baosala baprojet na bango malembe omari yo oza la première pate des pattes, aux 3, 4. Aux bien, aux amoutouka na yo, aux cambiste, aux bien. Mi kondi ba luka ko ba tikla ko ba mbonga ba franc congolais aux heures ba dollars. Aux bien, au mari. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on a dans novembre kaka boye, maman biso pas otuna ngati. Mo pe no pe bo umeli na yi. Ata pa moko ta ya ko kangalo pango ezate. Mo écoute na lobata ezate na kuma ka ko silika pona sala ka isolango esaka boye. Papa, kolongola bazemi ngande mutaliboso. 3e zemi yango na sina longoli. Olinga kata lisolo ya kobota te. Ngapena zaka même moto. Siko so mabota na ngesili. Mais yango là ta préservatif. Parce que j'ai vu que on doit avorter moi mingi. Alors avant que le période, non on s'est protégé, c'est pour ton intérêt. Intérêt na nga nini? Gabi yo. Intérêt na nga ya nini? Intérêt na ngeza yo balanga. Nde intérêt na nga yango wana. Intérêt na nga ya nini? Tozo solo là, calme. Agitation pourquoi? Ça l'a posé. J'ai aimé, tu as bien introduit. Laisse-moi t'expliciter. Gabi, mon vie biso ba congolais, des fois monara, bato babani lelo si ma mikolo kono bazala asuste. Non, pas ça. Ça, ce n'est pas bon pour une personne. Oyo, azali na seya makolo. Yanzambe. Moto azali na seye kuluzu. La personne qui se donne à sacrifice. Oazako senga. Le pardon divin. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je peux peut-être. Koloba ke bon, j'accepte ma réalité à vie ou ezokoma. Mais pensez-vous logiquement. Pele. Moi je suis à Lingio, à ça la 2 ans à Kisangani Oyo, à ça la carreau de gauche à droite, à Keno de droite à gauche, à Keno au milieu, à ça la mobali. Basta, na fila kaye, à yébité. Non, comment Keno Moussala Reta, ça pasteur Nanga. Je vais te dire la vérité. Na 50 ans, nous sommes comme au banda 9h au lieu de 7h30. Je connais Erekenda Kosomba Mapa. Je connais Sokatindi Moutaki Kosomba, peut-être Mapa na coin, ya rompe na biso, ya awa. Na yebi ndenga nini akoyo kozonga. Na yebi nini yako okende wendi. Mais soki na moniete, je connais même ses amis. Na yebi bango. Na yebi namba to kanga kaisoki. Mais yemoka yebi te que je connais même ses amis.
Na Makiso, je connais presque tout le monde qui a fait katana Makiso na biso des coins tina coin la police. Je connais. Mais c'est que Basta. Bolobi moto faut bépine ezala. Ça sert à quoi à un homme de perdre sa vie pour na makambo oyo eza mondaine? Toi tu es un chrétien Pelé. Ah Gabi. Tu connais que nakati ya bomo omoni biso toyamba nkolo. Toyamba nkolo malgré tozo vivre na mokili mais tokoma kolinga nyonso tout oyo ya biso totalise à la volonté ya Nzambe. Na loba no l'autre fois pas si ezate na kolinga. Tu sais pourquoi? Parce qu'il m'a comme la plaisir. Parce qu'il m'a comme non pour passer peli sabato. Moi je suis comme un blanc. Ouais, je suis comme un blanc. Gabi, on a planifié que tout est bien calculé. Gabi, naebi ki na tamboye sur na boti moi nanga. Il faut na bokolaye, en kola, sur a coller na boye. Tanga zo botama déjà. Na réserve mo na sala ponayi. Akuti-moi compte bancaire nayi. Akuti-moi épargne mo papa sala ponayi. Et ça par héritage. Tanga zo botama ko na difficulté. Attends lunga papa ni non ça sur le côté mais déjà il y a ça compte nayi. C'est ça ce qui nous tue, nous les Congolais. Il y a peu de ces parents-là qui pensent à l'Olanga. Moi, je veux qu'avenir à moi, c'est la meilleure. Gabi, nga nazan zete ngai moko, nga moko misisa, nga moko eteni, nga moko bafler, ngai ne nyoso nengo zo monda Gabi. Nazan na simate, nazan libosote, nazan na basoute tala. Et belon nous pesa par exemple, ba kuta ba papa na bango ba yiba mbongo na msala l'état, ba papa na bango bakuta ba papa na bango bazana ba héritage ba mindeli ba tikela ba kima ba tikela ba mapangu ya ofele ba sala effort na sala na o nyonso na zana vie eza ba effort perso Omari tika bakalkila papa mapamba oyo ozosala oyo ekomema wana eloko moko te bakalkile moko ozosala wana bakalkile ozosala wana eza bato bazala batanga mingi siko mitu esalaka su bien te bakalkile moko ya kala pasi ezali na choix Pelé. Et quand mon fils, tu vois pas que ça ce n'est pas un choix malamu te pona, ce n'est pas un bon choix. Papa, est-ce que ils en a versé où ils ont l'invocation pour na benda ye aya parce que la fille en question n'est pas encore mariée. Masaka kana copain. Mais je comme si les copains n'arrivent pas, c'est un trésor, n'arrivent pas à prendre la fille en charge. Donc on fait dire que le quoi makambo est dans difficulté. Tu ne sais pas parmi même le 10 commandements. Kolula mosi ya motota, c'est biblique. Parce que ça mosi ya mototé, ya pas la té, musapina ye eza vide. Est-ce que tout na ki déjà ozo kitana yo, ya komikanga mako, ko bondela na ba pisome, ko tout na volonté ya Nzambe na aussi réellement azali mopanzi ya mopanzi na yo. Le désir de Papa Pelé. C'est un choix que je fais. Bien aimé. Je vais assumer dans la vie, ça. Pelé, dans la vie, étant ton père spirituel, naza pe na ba sentiment. Il y a beaucoup de lokola yo. Omoni sentiment ezalaka, tango yo pesi positivité dans les sentiments tous akana mokili. Moninga pe fazongi c'est la positivité. Ndenge bato mosusu balobaka positivité etambolaka na négativité. Mais négativité soki evandi mingi na motema, yango ebendaka molimo mabe, yango ebendaka haine, yango ebendaka bosoto, yango ebendaka bosalité. Pelé, toi tu es un homme converti, tu connais ton Dieu. Je te comprends pasteur Menga Gabriel Kaka pasteur. Moi je t'aime beaucoup, je ne fais que te dire, je ne fais que te dire. Oui, c'est ce que je fais. Allons-y dans les montagnes. Pelé, na kokota prière na moto oyo, na bo moto aussi. Azo la que malgré Pelé, ba forçaka, omoni hein, ko forcer loko ezaka malamu te. Ah Gabi. Ba forçaka nature te. Même Nzambe oya sala mokili, ba forcer te. Nzambe disait des choses par sa voix. Kena lingi eloko boye salama, eloko esalami. Amen. Mais Satan yaka amekaka nkolo. Oh. Gabi. Moi na ngai naza besoin kola na sengo nyoso. Auzandeni. Ayesa mwana auzala ndenge nini kasi? Auzala mwana senti que za na maboko ba parents. O mais yete ngo yo sentir. Boko mwana senti que za mboka pareza ngamo mamani naza na kolinga ye. Papa noza kolinga ye sikoyo. Ozana compte épargne ya mwana? Ozana ngo? Eza? Allez voilà. Na ko boko la mwana tele ko ba parents mo mboka lelo. Ane o mwana atangi bana mso otanga te pas en bon merveille. Non.
bonne année bana balati bilamba bamso bolata te bino bolata la bonne année goya ngana sala ngote yo salaka te ngana sala ngote yo salaka osalaka ozaka mbiso oza na mbongo na yo mwana otanga te ndenge nini nazakalaka nazakalaka musana sala eza kwa ndako baotonga bwe po babuka onka mukolo moso ba fo bikoro ozuka bikoro paf okwei soko yibiti mayele na oka ndenge ozwaka wana kana mayele na okaka malemi ti soki pende oza moto ba projet te soki oza moto ba projet moko beti te musa ozosala wana okosomba mpe territoire nayi bato ebele basala mosala oyo base retrouva mpe bacalcule eleki yo mingi ti okoya kokufa na opamba otiki calcule faut pas crier ou anticiper kutu bacalcule na ngai moni nyonso eza na calendrier nayebi quand est-ce que je vais acheter une parcelle boni bavie nanga kuba nik kuba mufini kwa yolo basalaka musa oyo ozosala oyo kaka ndenge bakonzi bazwa kopesa ba mbongo kaka ndenge opozali lelo basoba mama pango batonga mais yo vandeli ka calcul mwenza papa pambolo ezate chaque chose a son temps nzamba zo pambola ngai kasi bon siko tango yaka ozangani bongo siko zoboya mona pona nini alobi soko ozali vraiment mwana na nzambe mibwakama na se nzambe atalisa bie mosika na nga satana baangelu bakopermettre te na sauter po mabolongo na nga oyo ezoka na mabanga baangelu na likolo bakoya bakomema mwana moto kino bakotambusa ye. C'est la vie que toi tu veux mener au RT dérapage parce que tu es une personne pelée. Ressaisis-toi. Je comprends. Ce qui Gabi azaya yo akozonga. Oui, azayanga. Gabi yaka. Akoya bongote. La prière ce n'est pas dans le physique. La prière, ce n'est pas dans le physique, Pélé. Nakosungayo, bien sûr, mais la prière, c'est dans la spiritualité. Nga nakuma mona on dirait camarade na ngai na mona ko suseme kité. Oh. Ozala nanga bien, vous comprenez ngai. Na ebi ke ya na waza un peu difficile, mais na supporta ke pour na bolingo. Maman. nayebi te nde naza nga na omari deja nasita longola ata bazemi misato leya nazoyebisa so manga lelo na bandi koyebisa yo seke nasina komi nasuka nasuki nanga leya bambula boninga nasali na omari naumeli na omari mama na nga fiancé yango 14 ans ya fiancé mama ya biso komi kolobaloba Maman ça comme ko vandi ça na comme ko kima yango na moni mama fona kima monso atali o kamisu mo bona moni kalinga loba na kosa téléphone kabla bimi na kimi libela ata yo moko kendo kuta ata na mama ayeba ta yo yeba mama bo mona na ata o loba na ta mwa liloba ata ya kokosa Omar alingite Omar kanga ta lopango nde na yaka awa une semaine ba 3 jours et pas so ba yeba kena pas mutu mo o bango ba yebi Omar ba projet nanu na bongite omoni mwana apoya il faut to sala boye longola na nuzemi wana nzemi moko kei deuxième zemi ndenge za boye omoni mwana fa kuta compte bancaire longola na nuzemi na longoli troisième zemi omoni ba raison c'est raison mais Gabi place wana na condamné yo suis zemi aliboso mobala peso ba raison mon roboy deuxièmement et puis tina 3 Gabi okongola zemi pona nini ma chérie Ndeza boza déjà famille, eza famille nga penda na yaya penda singebela na ngote ponga pe abeta nga ba me libre mo bu. Mingande na bo projet na ngeza ka ke lelo yo zala na kati ndako yo. Obotela biso pe bana. Gabi. Kana okondane yo. Parce que mutu akoyeko fandisa mobali kimi eza yo mwasi. Ti bobandi kongola ba zemi nyonso wana Gabi. Même yo moko conscience na yo ezolobela yo rien. Gabi. Naibité, tu as déjà grande fille. Les lobby au Maracolo, banote que au Gabi, au salaboité, non. You peux qu'on fasse ça Gabi, qu'on fasse son mari, les au bandi peut qu'on c'est Omar. Des abosa déjà grand garçon. Les na âge non cause déjà na moine. Na loba Léa. Léa. Na loba na lemba. Et pas même la ngaka na ba stratégie, tu n'es qu'on comme na 3. Et qui
so yeba na mujamba pesa nga ka bango wana okoza na ba stratégie moko ko mimila ye mais ndenge azoloba te tozela ye projet moko ezali ye boye na boye o ndenge naza boye naza nano prêt te moyen na bote eza te moyen na bale eza te o mwana kokuta nini ozela projet sur projet na ndenge nini mobali so ozaka na mwa ndako na yo oza na yo aza na mutuka osalaka no échange na point mosusu kuta bimaka na ntongo kaka po azwa 5000 mazoliesa mwasi na mwana miso ezalaki akokufa nga age ezokende kamusanga makasi apres bandolobelanga ba n'importe quoi bamakambo kabi nga mpenza mpe nakokaka na ngai ya na ngai na te nakokaka ye te mpo naa nanga mpe na moya dur ya koloba devant ye te donc nyonso ezaka yo nde oza mwasi yo nde oyeba komo kolempa mobali na yo komo kosherir ye mpona bomeka toko kobota epuis bozala semble abime mpa baparent na yo oswati nga moko comme ça nakosolola na ye na faire comprendre ye comme ça aya okutana na baparent mpo boye eza gentil te eza kitoko ata moke te antuka nga mona osola na ye kosinquiete vraiment te nakomi na suka na fage yango mpe ezokende ti mwasi aza flair te mama mwasi aza flair azwanga mwana mokie omari yo yebi bozoloba ngo na yo mwana moke nga mwana moke mama bina oloba ngo mwana wa moke moke o ti lelo nga yo nasi namonani na miso ya bato yesu e kumamba o kumama e mwana na nzambe ceci non primordial les amis kani nayebisi yo ti ndalingi nabuzoba te nalingi nga so nalingi oyebi leki nakoza kolanda nga oyebiso na bino naza na moto nalingaka kosangisa mibale te so nasi nazwi moto na nga moko kindumba na nga nde yo tiel na nga nde yo bosoto na nga nde yo bolamu na nga nde yo camarade na nga nde yo ngai ya fiva ya bongo nde naza na bota te na bala te soki yo nde moto ozobala ngai ndenge onzimi olobi ke nazobala yo oza moto ya liboso ozobala ngai mpe na odecevoir yo te alors yo mpe kodecevoir nga te yo mpe kodecevoir nga te zala nanga bien soki oyoki peut-être likambo sola nanga bien naza un peu moi bretal yango eza ya bolingo na nga ata mi claire la patrona mama sociale Pimadou ayebisi Claude Masamu na abi nalinga mwana mwasi na Gabriel Makasi nalinga idéologie na ye aza ndumba taza mobulu te mais azaka moi un peu brutal na mobali na ye vous comprenez et ça va biloko mo beza parmi ba bolingo na ngane nalinga kekende mais naza bien ozano pe desité ma pena mi bali belete ozano bien oza kitoko oza tendre nalingaka mpe yo ozano bien namoni esika oyo na oselo mabe moko te Gabi chéri 2 ans et demi oyo nga pele nalandaka yo 2 ans et demi chaque fois to nayebisaka o Gabriel avant nakende mosala na ngai na zelo na kwa balabala ata mbote nango bwaki kondima Gabi nayebi soki ke nzambe adesina yo mpona nga omoni makuni ekoti yao Yoko toke musika, dis-moi même demain ou aujourd'hui soir, je prends mon oncle, je prends la tante, ça manque pas. Aujourd'hui soir, yo kesiko, yo si mes parents que mon tout le le soir j'arrive. Tanda. Ngana suki, yo moi si nakatanda kundoko bongisa. Kana solo kwa brouette. Nyoso bo chali kolo na omema. Oh yo pesanga na omema. Vous avez bénédiction pour la vie. Gabi, je t'aime et je te marie. Je suis prêt pour ça. Voilà ce qu'on va faire. Nalingi nakindi nandingi mobali ya malamu ya kilo a honora moi siné. Tout ce que nous allons faire, je vais faire la lettre. Je vois mes oncles, la famille, tout ça les lettres, tout pessi ou tout pessi mes parents, va fixer rendez-vous, tout coûte un tout kende, après d'autres et le mariage. Je vais te prendre officiellement.
Merci beaucoup. Merci. Mais tu n'as pas visité la maison, Revanche. Prends ton temps, sens-toi à l'aise. Merci papa. Na ndenge oye kotala ngai. En tout cas na sepeli mobala bokaka bongo. Faut koyeba esika mwasi avandaka koyeba baparent mwasi eza kitoko. Ndenge otindaki mokanda libe mama na koya tosolola. Ngai mpe nayebisaki batata mwasi na ye me tata mwasi na ye azoyoka malamu te. Nalobaki te batindeli nga mokanda na moko. Alobi aya kosolola lisolo ya mwana. Yango papa olimisa bango. Alobaki nyonso solola na ngai oyo nyonso koloba ngai na komemela bango. Naza mwana lokola Gabi, mwana na yo. Na komanyola malamu nanu na yebi penza te ndenge ni coutume etambolaka. Yango nasengaki na Gabi na bitika na kendo mona mama. Ponga aza mutu lelo to lobi na déplacer, na voyager. Lobi sima lobi kuna na voyager. Tango kozalaka koto na pesa ki lettre que je ne suis pas encore prêt. Et ko benda mulai mingi. Na ningi makambo ki na mwa limemia mwa mbangu pour permettre ngai naza na kimia. Nayebite tokosenga nini tokobanda na wapi po so nakosangisa makoki nyonso eza ngai ngande nakobenga kono lobeke ngana sina sali déjà nyonso bino boya kaka bo accompagner ngai ezalaka bongo papa biso mpe totekaka bana te tokosalaka ndenge bato nyonso basalaka ezaka costume ya papa asengaka mwa biloko na ye oyo esengeli biso asengi monduki biso makama munduki lokola tokomosambela mingi balongola bamunduki yo moko oyebi kaka mwa envelope kotia na kati mbongo ya munduki yango mbongo ya eloko boyi yango mwa masanga biloko kaka nyonso kota mama neti kote na ngai nakosenga lokola baza mpe na bandeko na ngai mibale nakosenga osombelinga mwa piese na ngai ya super osombi bamama leki na ye mibale wana bapiese na bango ya super mwa linzaza miliki na ngai sukali fin omoni kisangala ya vinyo makilo na lia ntamudia na wana una nena bimisaki makila na ye pa botama osombeli biso okosombela biso sukali miliki mama osombi biso bassin mama bakomaka yango ya kokoma te nalobi nanu wana pa oyo akokanga akokanga te akozwa ngoni na bakoma ngoni na papier nakoma na papier mama otikela papa comment la papier après nga na memeli ye oh nga nalobi kaka po ayeba déjà na mwa moto asobaka ndambu mais ngai facture futa sala na ba tata mwasi na ona ba kota tata na nyonso ba ye to sali facture nde mokolo to kosala facture aye kozwa facture na ye kasi bande bon de bande to pese idée onga moni ozoloba lobaka yo somba boy akoti ekosala ka nga na jo temps mingi te moni poko chez Koki comme ça nikena Gabi na voiture comme ça. Ah mais maman les comme moi moké na ba maman les qui vous batako papa ah peu de confinement c'est ça les oyo ki omoni baba libanda na yo wana na moni bato basi batondi ya moje papa moye te bisawa na kisangani to sepeli le président de la république a lobi to sepeli na biso kwa yo komi bato biso za boye na libala na nga mama na linga bengisa mi claire la patronne mama sociale pima du mwana poto ya tongo nasali effort nyonso mwasa kokosala nalobi ngati nazoya lobaka awa eza likambo nde oyo nga nazozwa na ndako bamenaso nazozwa ndako epa mama naoya ba 5 jours une semaine akenda ndako te nalali ya nazolamba tutututututu nazonga na ndako mama menace mobali yango mpe okendaka asali lwa tabo tina nazoya koyebisaka yo ke omari tala boy to évoluer comprendre nga te vous allez toujours ko comprendre nga te na soli na bizi mondele mama force tranquille na expliquer makambo nyonso ezoleka esinga na Gabriel so omoni mobala ba projet milongwela so omoni mobala ba projet milongwela mobali basala po bala abota soko moni ba projet leki mi kendele milongwela David Coco c'est la bise mondele makamti je la connais très bien à copie ce conseil à l'okuta boitigabi aibi ki mobali sokazo vivre dans moi si il faut s'organiser
il faut ébaquer. À combien de temps où il y a un monstre en charge, où il est prendre. Non, balle où presque quand nous battons. Pression, Gabi. Il les a pression, oh, nous avons toujours soutien. Ainsi que le colomonique, nous avons évolué. Débattu principal à Bino. Après. Papa, attaque au coup na maman na biso. Et ko coûter au nini. Maman na biso ay batata ke mobali o ay baké, mobali o Gabriel akenda ko vanda na ndako ne ba une semaine ba 3 jours. Yeyo, ata juste ko sola ka maman e azalaka pa na ngai. Oh, yo kan sini. Mama so za posa kaka mona ke, mobali oyo nde avivana na mwana yeyo. Au moment pour a osengo avion te. A osengo pe masuwa te. Au moment pour toi bossa nyonso ala. Tango malango yebeta. A bossa. L'état de la Rangonga, yoza nonan. Omoni mobali, okoko manu na 60 ans. Moko zonga no pe na mwasa 40 ans. 20 ans no longoli na yo bozana bino malamu. Menga lelo, so na comme na 50 ans. Po mutu alinganga ekomi pasi. Omoni mama ekomi siko makamba nzambe. Lokwa na moni mwa temps ezali, papa, o na ko yebisa yo que tant yo zo lekisela nga. Ezalaki pe na mutu oyo azalaki kolinganga bozalaka kolinganga kutu nzela moko me natikala kolinga ye te na boya na motema moko nalingaki yo mingi ya mingi nabwakisa pele na façon nyonso tout alandanga nabwakisa ye mais cette fois-ci nanzimi ye nalingi ye na meki koyebisa kaka ke soki olingi nga tato yebani ata nzoto te mais na ese soki olingi nga bima pa baparent na biso on information na yo nazo bala déjà pelé asakende kokuta na mama asaki ko na biso akando pa sikoyo nazo bala na nayi attends nazo bala na na pelé attendez un peu Gabi est-ce que iba kinga lingaka pourquoi nous mettons na meko na nini mais so linga moi c'est ça makambo basalaka attendez so lingi moi c'est ça makambo basalaka tu as beau parler na katakyote pourquoi nous ta température na ngai pourquoi et tu viens tout bonnement pour nous tangela ba comme ceux qui ba nigérien ceux qui ba ouest africain hein ceux ba ghanéen comme ça la j'étais na bonne maman moi je t'aime. Et nana souci à venir là. Souci à venir là. C'est que je suis en train de projeter. Yanini, quand on s'hazarde parce que aux hommes encore là, aux autres qui ont des espérances, on te permet qu'il n'est pas n'importe qui. Attention. Papa. Nazana pour ça le beau à la montée trop tard. Nazana pour ça trop tard. Gabi. Ce qui n'a yaki kolobate. Olinga ko mona nga mutu mabeke na yaki kolobate ba ya ko beto li solo ke no to mona ki mwasi no osala boy. Nga na yaki ne pour une information que je me marie. Na zonga te. Na yaki biso ke na so bal. Po na solo li na yo. Ozo me manga ka na projet toujours. O mari nga pena linga yo. Gabi zonga kiti. Te. Na zonga te. Mais non tasko âge. Na préféré ata on a linga mingi ta avec le temps. Na ko linga e. Gabi. Bye. Gabi, temps c'est des choses différentes. Makonanga suka ngona ko yadi susuté parce que na yebiso me ozaka na ba projet na yo, ozaka na gagner non, na réfléchir. Oh, na réfléchir te pour nani. Oh, boni, yo za mo bali. Gabi a son temps. Hein? Comme ça les locaux va tenter s'il te plaît chérie. Aussi bangate, te. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMDA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition de bino ba cosmétiques, tout ça des cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité ba tampons, ils ont traité ba rides, ils ont traité ba poche, ils ont traité ba imperfection mingi ya peau. Pour ça il a un sérum nango sous forme de masque, tout ça des crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, boutons, mapalata, et puis qu'on sait un sérum naïe, où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous on ici gel douche, tous on a grand format, dans petit format, où ils ont mis à paille, ils ont adouci un pot. Tous on a ici cheveux,
oyo ezokolisa suki cheveux abîmé suki oyo ezokata na pamba suki eza na batinte ezobongisa yango ezoretarde repousse ya bacheveux blanc kosalela yango na huile nango na bain d'huile. Toza na crème pomade, toza na savon oyo ezoaccompagne gamme ya bacosmétique nyonso. Toza mpe na bamédicament na kati ya laboratoire CRMTA. Toza na pomade Diazolex oyo ezali pomade antidouleur ezotraite toute forme de douleur, même badouleur rhumatismale, makolo kovimba ezotraite yango. Toza na crème Borex oyo eza uniquement mpona bapapa ezo-rallonger système ya bapapa et puis ezo-agrandir yango. Toza na Diazostimule oyo ezali produit na biso ezotraite différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas basi ezotraite frigidité, eza sous forme ya comprimé. Toza na Zinginalis oyo toprésenté sous deux formes, comprimé à sucer na suppositoire oyo ezotraite différentes formes ya hémorroïdes interne na externe. Toza na Méamycine oyo ezotraite levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça la crème Méamycine où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau, genre d'être maladie à PC, mycose, et c'est là qu'on a il y a mibali surtout à zola ta sapatu, maladie loto, Méamycine crème à traité en eau. Tout ça la allium y a traité toute forme, il y a hypertension, a normalisé tension na yo, ce qui tension est mataga, a quitté si a normalisé, ce qui quitte à mater si a normalisé, et ça à partir à aïe. Tout ça la menga, oyo, et ça produit moko anti-anémique, bateau bazara connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine nango, menga azo remonté bango, et ça tonifiant pe, et ça plus sa makasi énergie dans zoto. Voilà, eza gamme ya produit CRMTA, laboratoire où eza au travailler essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc nous avons tous les produits au moment de liboso na bino et ça mis à partir ya banzete ya mboka na biso Congo. À part bakisi oyo na siko tangela bino, tozala ba maladi musu auto traitera pe, auto sala to benga ba préparation personnalisée. Ndeti na ka ba myome par exemple. C'est une préparation mon corps pour permettre de réduire la dimension à myome pour faciliter le robota. Tout le monde qui s'est fait se rappeler, tout le monde voilà tout traitera en couple. Et contact Nabiso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na Libanda tous en plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 voilà ça numéro à contact na biso bandeko ba kobenga Libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esala ke muto abima baba fina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ko solution à problème na yo. Ah voilà, chers amis téléspectateurs que vous nous regardez en ce moment, sommes très heureux à passer la vie sous le moment où il y a Kitoko. Ça dit j'ai une très grande nouvelle à annoncer Lelo. Je pense que tous ont passé le moment confinement, biso bato tous en Congo et puis bino na banda mona ba déjà au déconfiné bino. Mais depuis que temps aussi là aux en la posa, il y a passer les vacances na bino ba mingi ba yaka pour avoir faire, pour avoir la famille, pour avoir une raison pour une autre. Alors vous aurez toujours besoin, vous avez la place pour qui toko et fanda, endroit pour vraiment répondre à votre confort, vous aurez un banda. Voilà, nouvelle avec Toko Tozanamo, on a une auberge chez Roger Funda. Et auberge chez Roger Funda est située sur l'avenue Boleko numéro 56, avenue Boleko numéro 56, dans le quartier Matungé.
na commune ya Kalamu pour la ndeko ba retourna na matonge oui c'est-à-dire quartier otoza oyo avenue oyo eza sur place oyo avenue eza situé eza vraiment différent na matonge boye eza place à makelele te eza place ya ba bafle te eza place ya lukulu na te eza quartier moko eza vraiment différent na matonge oto mesana ya moi musique ya moi makelele donc ah so ko vanda oza d'abord la facilité pourquoi parce que oza pemini ya victoire ozo permettre autant la facilement au Québec ville partout et puis à un moment où vous rassurez-vous parce que sécurité et ça mais bien que nous va bah donc vous avez un bloc bosser dans la pendeuse permanent il y a le bosso courant est permanent c'est-à-dire que SNEL déjà bazana des lignes à Baromoko et à part SNEL bazapé le chouchou na groupe électrogène et à part groupe électrogène bazapé sous na parole donc il y a Roger Funda à ça de façon que nous tozota la maille aux la poso ya awa ça dit courant et ça vraiment souci na oté et na wa itali maille rassurez-vous que à part régime des eaux abisso ermoué qui ndaka ya Roger Funda penser aussi na bino atila no citerne ya munene o ezo sala ke maille okoki kozama mo ata mukiete et puis na wa itali na kati ya sam na kati ya appartement awa je vous signale que cuisine est équipée parce que mingi boya ka vous avez besoin mingi ya cuisine est équipée et à part ça toza sous na etali télévision bon on a le premier bomo loka et le hôtel donc abonnement au coût déjà ils ont un permanent et puis il y a des voitures à louer ça veut dire voyez vous avez la pour ça déplacement partout le monde qui est la voiture ils ont à louer je pense que dans un salon d'arriver du ça ça dit tous dans un salon tous la kit na biso il y a je vous penser là aussi la biso salon déjà qui toko ya moyo bato baza maye ba otimela nako déjà tout social amour ba film na biso juste des avis façon représenter bino boteza awa donc tous na salon na biso télévision zali et puis tous a p na o etali malibi c'est-à-dire split ezali ko ça vraiment makasi ça dit na za awa non na yate mais c'est comme si na za déjà kuna awa tous na couloir c'est-à-dire tous na couloir na biso na kati ya couloir awa tous na cuisine, tous en la salle de bain et puis tous en la deux chambres. Donc format où tous en la format il y a deux chambres, cuisine, la salle de bain. Bon voilà donc ah tous en la couloir, ça dit dans le couloir ah tous en la cuisine, tous allez visiter la cuisine, patientez-vous. Là tous en la chambre et juste la cima derrière cameraman là tous en la salle de bain. Mais là-bas nous la chambre pour la sabino place où on roule. Voilà donc chambre na yo là yango parce que endroit ya bomba bilamba izali place oyo bo ba chabilo na bino mais ah ils juste kaka espace où ils permettre yo là la pongi mais tu yango yo je présente les lits et puis les dés thé doré aux anamo yango wana donc voilà ah les chambre vous avez aussi un endroit où à regarder rien que l'eau na yo bilamba na yo et puis autre chose ici c'est juste pour dormir on continue alors dans la chambre un élément très important on dit que surtout ma maman va tout dans la sauva lié est-ce que cuisine est ça donc voilà cuisine yango yo aux la place dans lamba ça dit cuisine est ça équipée dans la réchaud na yo aux la congélateur frigo debout na yo aux la place ça dit awa ici pour bomba la salle na yo biloko na yo tout ça donc voilà comprenez que pendant que tout ça avoué clients a déjà awa donc au moni moi blom je suis allé et puis voilà leur cuisine yango ils sont vraiment très bien équipés et puis nous avons la marque nous avons salle de bain yango je souligne que Maya Montouza, c'est-à-dire Maya Montouza, voilà, donc, voilà, en général, on tout ça dans le Awa, et Awa la 4 des cigares pour eux, au Bomba, Bilo, Nabino, et continuons, voilà. Je pense que tout ça, une présentation, il y a auberge chez Roger Funda, au Moni tout, les Awa, mais c'est ça à mon côté, c'est-à-dire les amis ça c'est-à-dire à la C, nous avons arrêté de chausser, nous avons deux niveaux, nous avons des colonnes à mission et au but tout ça mais à le but est-ce que
prix les malamu. Pour ça, en tout cas, je vous rassure que ceux là-bas, nous prions dans la télévision au Cameroun. C'est-à-dire, confort dans ce monde, il y a beauté dans ce monde, il y a ceux là, nous prions au Cameroun. La ligne bien juste dans la boulot dans la scène. Il y a France, il y a Yémongo, il y a Roger Foundebi, il y a Kishasa, il y a Moutouza, il y a Moutouyo, Hazard pour gérer ma camion à Robin à Bango. Parce que plus, mon doigt sali une semaine, on doit sali 2 semaines, on doit sali 3 semaines, 1 mois. En tout cas, on va prix morté. Les gens ont ce biscol, on a ce bicrasi, on se bat casé dans la prix, mais plus par rapport à l'avantage, on doit ou minimum à la prix qui a offert. Mais rassurez-vous que ma prix, pour la même moto, on a une semaine, même 3-4 jours, les gens ont vraiment abordable. Ça dit formant au Mouni Awa, ils ont des chambres, salon, cuisine, salle de bain, cuisine équipée, puis du colopé, et ils allaient à la chambre, mon corps, ils allaient du colopé, pour servir dans la séjour sur le passé. Ah, n'hésitez pas à vous contacter par le numéro pour passer la séjour. Voilà, merci. Zamba Zolokumu, Zamba Pambola Bino Nyonso, Bisika Bozali, Lipambolia Nzambe, Elanda Bino Nyonso, Kembwa Nzambe Esala, c'est votre frère, Père Konde Israël. Kola Pambola Bino, le tolobi sacerdoce sera raté, jamais raté. Pesanga quelques minutes seulement, après si mon changer. Quelques minutes seulement. Tu ne seras pas déçu. Quelques minutes seulement. Je vous parle de la part du Seigneur. Mais peut-être les lozolanda ou lui na oyebe bienté. C'est votre frère. Kaka prophète banda côté ya na ba wenza matete. Na yekoli côté ya na wenza matete. Na yekoli côté ya na ba wenzi ya kisenso. Na yekoli côté ya na ba Kongo na ba lufu. Na yekoli côté ya na pasi. Na yekoli zambe wana des années. Le lot plus de 30 ans dans les ministères, nazo continuer à servir Nzambe wana, je le bénis. Donc, aux alibosso ya monto aza materte na makambo na ote ya bino, mais tika na ebisa bino. C'est Dieu là, o abenga ngai. Eza témoignage na ngai, na yebi Nzambe wana, baptisé par l'apôtre Bolia na matete, l'église Bima. To koti revete o sambela Nzambe. Na travaillé comme responsable l'église, parmi les responsables de l'église de réveil. Na travaillé comme président jeunesse pendant 2 ans na RDC. Na yebi Nzambo dozoteya. Totei na ba province na biso ya mboka Congo. Na ba pays ebele. Mais bien aimé. Mais tika na ebisa yo eloko moko. Moi petit témoignage. Mois de mars, tant au côté confinement, c'est pour la première fois dans mon ministère na mona, pas que salamité. Ba culte salamité. Ba église est fermée. Na Rome est fermé partout dans le monde à cause il y a une maladie où est dérangé le monde entier. Mais bien aimé, na mois de mars, il y a 2022, na katia retraite, na katia confinement, Zamba monani nanga, Zamba lobeli ngai, Zamba monani nanga yebisi ngai, alobi nanga boy. Retourne dans la spiritualité. Bobosani nzela na ngai. Bokomi kotambola na baposa na bino. Bokomi kosala pona posa ya biloko ya mokili. Bokomi ba orgueillé. Bokomi ba envier. Bokomi na baposa mokili o mingi. Bobosani makambo na molimo. Zongela molimo. Ndenge molimo sala. Nzamba pesinga ba orientation. Ba orientation ko la pesingai. Et toucher motema na ngai. Banda mars. Tango confinement nyo sili. Yango message nga na pesi na bato. Nzamba yebisi ngai. Ba problème résistant oyo ya makasi. Ye moko nzamba zo visiter ko biki sape ko délivrer batu makasi. Batu ba ozwa délivrance. Le 24 juillet o kaka utu ko leka. 24 juillet. Na nzamba bena na sala veillée. Na kati ya veillée na bonde la pona ba kaya stérilité, ya ba délivrance, ba kaya ba guérison. Na yoka ki nzambe. To proclamer le 24 juillet. Miracle ba délivrance o yeye sumasi ya kitia sali le 24 et le kina motema nanga na okumisa nzambe na moni bat ba uti Irlande bat ba uti Angleterre ba uti Belgique ba uti Suède ba uti Suisse ba yepo na délivrance o nzamba lo nanga le 24 na kumisi nzambe papa batu kaka ya Île-de-France te ba oya bat la province 2 heures du temps à Paris, 3 heures du temps à Paris, les gens viennent. Viennent pourquoi? Parce qu'ils ont écouté. Ba croire na message on nzamba lobi nanga yango ba komi komona ba miracle. Yango na ebiso na mukuse. Na bonde
bondeli yo na kombo na Yesu. Na ebitango zolandanga, tu es déjà découragé à cause ya mabe na biso ba pasteur, mabe na biso ba prophète. On a envié mbongo na bino, to envié bandaku na bino, batu ba kosi po luka mbongo na bino, mabe koti lelo puto luka, mais tika na ebisayo, j'ai pas besoin de ton argent, j'ai pas besoin de tes biens, mais écoute, on zamba lobi nanga. Oh, si qu'on a moni les 24, lelo po nanga comme témoignage. Plus de 40 personnes, qui n'a problème, il y a ménopause précoce. Dieu les a visités. Que Dieu soit loué. Les lots, témoignage est belé. Couple, il y a Autriche 4 ans. Mobile, il y a côté un problème d'impuissance sexuelle parce que à ça qui adultère. À que écoute moi si moi ça qui écoute qui n'a mis ça la mabe 4 ans impuissance sexuelle. Il bal kufa. Moi si andimi ko vendre 4 ans. Yé pour la prière à délivrance. 5e jour en Goy. Bazongi normal. Mais bien aimé, nous voulons témoigner. Impuissance sexuelle et silaka. Frigidité et silaka. Kindo ki oui koti na famille na bino. O luka na oba délivrance. O luka est belé. Mais na ebisio. Dieu m'a donné le schéma. Pendant tant confinement, qu'on appelle singa schéma, na comprendre. Stérilité et silaka. Non, qu'est-ce qui s'ananga. Au moins stérilité et aussi là. Impuissance sexuelle aussi. Ba maladie contagieuse aussi là. Ba maladie héréditaire aussi là. Kindoki. Ezo longwa na kombo na Yesu. Batu bazo bika. Na pesio adresse. Boulevard de la Libération. Numéro 17. Derrière Gare ya Saint-Denis. C'est dimanche à partir de 14h, ça service prophétique. Mercredi, service prophétique. Dimanche, service prophétique. Joie numéro Benga. Benga Sikonga na Osakulananga. 0033 7 66 27 40 0D. Tango zota lolobi teba ko sarana bango. Nazana Île-de-France. Yom ton espace Schengen. Yangwa adresse na pesio. 17 boulevard de la Libération. Boulevard de la Libération 17. Derrière Gare ya Saint-Denis. Nana 4e niveau. Viens. C'est dimanche à partir de 14h. Na bandi service. Zamba Pambola Bino. Benga. 0033 7 66 27 40 0D. Mais quand Zambonga na Osambela, il fera quelque chose. Déjà ce dimanche, ne manquez pas. Zamba Pambola Bino. Merci. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eye. Peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eye. Na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple,